Botalaga ba mama wana obasali mingi na tangakala. Ba mamonoko, ba mabele. Ba mama nyonso wana batikala koya poto ya ya boyete ya facile. Mais quand tu es maman Olive Lembe, maman Olive Lembe, je vous dis les gars, poto est comme une zela ya simandako. Poto est comme une zela ya simandako. Poto yo, bisoto ya mona mbonga minkayulu. Bisoto yo poto ya mbai mbai. Muta osumona famille azate. Muta ofutelo biye na Zaïre azate. Deux poto ya mwana mobali. Poto ezaki lokola porte d'entrée ya lola soki okoti yango eyamboli yo masumu. Poto na ba comédien ekomi eloko pamba. Na mama Olive Lembe. Mais eloko nini eleki po makambo ngo ekoma bongo. Na kanisi l'émission yo. Toko la monoko mwa moke. Tomeka kosolola mabomba mi. Ya on a eu bino émission yo. Bosara keba misuba olala pongi bien telelo. Bogolota mama Olive Lembe lelo. Émission. Boibinga be mission na nezaka par excellence ils appellent be mission à kitoko, be mission instructive. Ils appellent be mission moko, ils appellent ba secret moko pour bimisa mo il faut za ngai. 2001, maman Olive devient la première dame de la République démocratique du Congo. Baemi ba chef coutumier, nanda kuna bango mwasi na mobali. Maman Marceline Bambote Belé, Bambote Lipa Yosali, Baemi ba chef coutumier, Baemi ba marabout, Baemi ba tuyandenge nanda kuna bango. Maman Olive Lembe, azaki femme moko ordinaire, tant babaliye, na kitambo, na ba famille d'emprunt. Ba famille d'emprunt là-ci, a défi ba famille à kodefa. Ba famille wana ba balisa maman Olive Lembe, baza ba famille na été. Moi j'ai connu maman Olive Lembe depuis longtemps, en tant qu'azoté dans la boutique. La petite sœur na ye. Tant qu'azoté dans la boutique, azaki na moi boutique na pire vient na biso na otanga kombo. Biska na yebaki maman Olive Lembe. Mais l'histoire ya maman Olive Lembe, zana lokuta mingi na kati. Maman Olive Lembe, azali Hutu rwandaise, côté maman, et côté papa, azali vraiment monté à Boma. Mais elle n'a jamais connu Boma. Elle est née au Rwanda. Elle est au na Bukavu. Papa n'a pas bandé na mine d'or. Après tant que papa n'a pas koufi, mon azali patron, il y a mine wana, elle est na maman na bango, a mini bango na poto. Olive Lembe a passé plus de 9 ans en Belgique. Aza moi na Bruxelles n'eng bomoni wana. C'est par là, elle a appris à parler le français, n'eng bomoni le baramoi français couramment, a école en Belgique. Elle parle Swahili ya Kivu. Couramment, la langue maternelle naïe. Olive Lembe n'a pas de famille na Boma. Elle n'a pas de famille. Nyonso wana ba créaka ba masolo wana. Eza ba masolo ya lokuta. Oh boy na boy. Ba famille ba balisaka ye. Eza ba famille d'apprenti. Ba ba pire vient là ba vient na kitambo. Les sola mo ki na nengo na enveloppe ya $200,000. Famille Seda ba balisaye. Alors, côté wana na côté te. Mais eloko ngana na moboku nango que Olive Lembe a côté na mysticisme. Oui, mysticisme ezali. Ezali ba pratique ya bondoki. Ba pratique ya bondoki wana ebandaki nengeni. Tant Olive Lembe a besoin ba carré minier avec l'accomplissement ou l'autorisation à son mari, ba carré minier il y a Chika Lupatapata na Kasai. Au bout de 6 mois, Olive Lembe a commis plus ou moins $1 milliard na compte naïe. Kolia kumela, ba champagne, ba fête, chaque samedi, ba fête. Olive Lembe, au bout de 2 ans, a eu plus ou moins 104 kilos. Et comment qui est un peu embêtant pour la mobile naïe, que moi, si à boyo koma, mon nene boyete. Alors, Olive Lembe a eu un problème de rein.
Elle a un problème avec rien. Alors, rien a besoin de dans Moutunios. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé la malveillance, la sorcellerie. Abandi ko ça la relation n'a pas artiste théâtral. Il y a basi. Alors il faut que nous moko à contrôler bango. Azui moi c'est un mobali Karine na la nzoi mo côté lingawa. Azui Karine na sai pour ba contrôler staff nion sur l'artiste théâtral. Mobali alubino il faut du sang humain. Il faut maquiller pour te protéger pouvoir eux. Parce que bando qui bazali mingi na Congo sans les sang humains tu vas contrôler le pouvoir royauté. Alors qu'est-ce qu'ils vont? Ils ont fait. Moi si moko boy na Kigali comme ne Moria Gaba. Moi si wana azofana na avenue du fleuve numéro 122, pembeni ya ndako ya Jean-Pierre Bembe zalaga kala pembeni ya fleuve pe. Moi si wana asalaka poison moko babengaka aura na bango batuti kuna. Poison wana ndegoranga soki si batielaki yo na duma, soki si batielaki yo poison wana na mbolongo, bolimbisa nga na tie mwa climatiseur et osala mwa bruit mais tokosolola bien. Climatiseur kaka pa mala te ezosala mwa pwa ezobwaka malili. Baboya kobengisa nganga moko boya munene kaubura yé pas souvent na gana Gombe. Alors il faut sacrifice ya ba sang humain. Et maman Olive amona ki esika ya bozwa makila ya bato pona ko protéger pouvoir na bango. C'est son domaine. Musala oyo maman Olive lemba sala pendant 18 ans. C'est des sacrifices ya ba sang humain. Oyo ba congolais belé ba yebité. Musala mama oyo Olive Lembe asali na Congo ezali ba sacrifice ya ba sang humain. Mama wana azosala poison moko babengi aura. Na Kivu bezalaka. Na Kivu poison moko bezalaka ba Rwanda ka mutu basala bango. Ya umona ba mutu so ba laisser poison moko bakima ke mango na est ba no kosalisa ena ba makasa moko ezalaka na est. Karine Nasa Isaï Bazaliba Bazar wala ba manager et sobe Azar la chef d'équipe ya Saï Saï yem ta coordonnaka ba makambo na terrain. Mama Olive abandi ba sacrifice ya ba sang humain. Abandi ko sacrifier pouvoir na bango bani ko mata pouvoir et donc carburant ya pouvoir eza makila. Il faut makila ya bato. Ndeko na ngai yo na nga tokoli na Congo. Le seul artiste oyo comédien oyo a touché mitema ya ba Congolais nyonso ti lelo mutako kokokana na yete eza Ngadia Dia. Muto artiste moko te lelo kokokana na Ngadia Dia vie Ngadios azaki incontournable des artistes comédiens. Mais je vous dis Ngadia Dia kokata kosomba ndako $30,000 royauté. Ngadia Dia poto na ye soki producteur tende aya poto na ba comédien te. Ngadia Dia mama bobila dawati ngai na poto te. Ngadia Dia tomona te mama bobila dawazuye na ba comédien memi ba mona poto. Ngadia Dia tomona yete bakamati $1 million ba pesier cadeau ya anniversaire. Lelo to komomona ba artiste comédien congolais ba komela ba mongo koleka ba musicien mususu. Ozwine sindeko Jérémy aleki sele ona mbongo musika, aleki Bill Clinton na mbongo musika. Jérémy
comprenez? Jérémie Azananda a plus ou moins 3 niveaux d'étage. Jérémie a une voiture de luxe. Maman Moussou Baza Tongi na bekolo ya minene ya l'étage. Tomona ba maman bipendouye le côté atambola na makolo, ata moto ya pambaza na ngote. Tomona ba maman nzita ata velo ya pambaza na ngote. Bipendo mama na balaki yo na tango alipanda se. Ezalaki makambo ta yeah. Tout le monde a ça aussi mon kilingonga ndenge bakufi ba pauvre ba malheureux. Tout le monde a ça aussi ndenge bakufi ba pauvre ba malheureux. Et basala ki baptiste moko très talentueux. Très talentueux batouana nyos.